mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito ye untwali ya mwanda velela bika wakalanga yeto tukawa kwa yelevu seye mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo monsanto tolanda ki mate na biso papa pasteur mtate ya biso abandela ki na banzembo bayuda aki na mibeko mikanda na ye asuka toyokaki tobomba pe tosalela yango po tobika. Ya solo denge ba papa batika kibiso makamo misatu tolobela katango nyonso bolingo mibeko pe misala tolandi kolo Yesu tolitata simoki mbango tozali kotonga Yerusalema ya sika oyo devoir monene batikela kibiso tozali ba croyant pona likambo ya tata Simon Kimbangu. Tata Kimbangu tango ayaki bientôt le bankolo Yesu tango ayaki ye azali nzambe me alataki nzoto. Tata Kimbangu tango ayaki nzambe me alataki nzoto. Me misala na bango pona biso ya ozo telemeli poete toko misali kambo soki tata nzambe asepeli tozwi mapamboli lokola tozali bato tolati pe nzoto ezali pasi soki kolo Yesu ayaki na ndenge na bonzambe na ye kuna na likolo akitika bongo na bonzambe na ye moye mpe akoloba alingaki kozala te kasi baye alati nzoto toza kotambola na ye esika moko toza kovanda na ye esika moko tolali mpe esika moko mpona nini alataki nzoto ndenge tata Kimbangu mpe molimo santo soki na bonzambe na ye lati nzoto te mpo ozala pembeni elingi ozala pasi me lokola alataki nzoto azaki pe na bato bazaki pembeni na ye ozotambola esika moko kolia esika moko kolala pe esika moko pamba te banzoto lokola biso bato. Alors mission oyo tozosala lelo ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu bango balobi batata batiki biso balobi totikala kotonga Yerusalemi ya sika kasi bonzoto ezala moke molimo nde ezala na biso po soki tolobi bongo ntina ezali kola tolati nzoto matei esilaka te mpona kopesa bato toli mpe kozanga te na kopesa bato soki oyokaka toli te ezali pasi mpona nini
tosalaka oyo mosusu ya malamu te soki tobebisi nzambe akosepela te kanda ya tata nzambe toyebi yango yango papa Mfuma Mbanza azaki koloba na ngai te tobebisa te soki tobebisi nzambe akosilika alors oyo ezomona na mokolo ya lelo biso toza na mposa ya bato nyonso ezala batata ezala bamama ezala bajeune tolingi biso nyonso tobika baconseil ezali nécessaire mpona nini mobulu ezala te surtout na biso bato bondelaka tokomi kofunda na mingi biso na biso tokomi kosala na mabe mingi biso na biso ezala batata ezala bamama ezala bajeune eloko ezobebisa ndeki camarade zala camarade ya malamu bato malamu balakisa yo nzela ya kotambolela kasi soki tozali kobebisa ezali mabe papa Kimbangu azalaki na bato na ye ntango wana batata Madawa batata ebele azalaki na bango azalaki kotambola na bango toye mpe bapapa bazalaki na bato na bango bazalaki kotambola na bango batata Nzila na batata ebele même papa Kulutu même Mfuma Mbanza même papa Mfuma Longo bambuta Kishasa azwaki likanisi nini basali programme baya komona mama Mwilu ntango baye ya mama Mwilu basengi likambo bazaki nango ke toye kosenga nzela totambolaka na papa Mfuma Longo réponse ya mama Mwilu naza d'accord kasi bomema ye na banzela ya mabe te likambo wana bambuta basimbaki likambo wana ya solo batata Kuamatu bambuta ebele bazalaki kotambola na batata Kimpua alors papa pe avandaki na bango eloko nini basengaki basalaka beko ensemble bazalaki kosala mpe beko ensemble nde programme eyaki pasi ya mokili na biso ya RDC na ntango wana Congo ndenge colonisation ezalaki basengaki indépendance Mfuma Longo alobi na bango wi liboso towelela ya Israel bango so bazwi nsima nde biso yango ya Israel toyebi le 14 mai 48 elakisi ke Nzambe apesi réponse biso na 30 juin mpona nini mabondeli kaka mpo bambuta baye kosenga na mama Mwilu apesi nzela papa mpe andimi basali programme mpona babeko lelo oyo tosalelaka babeko tosala retraite kasi makambo ezomonana lelo kofingana ezali kotiola ezali mabe ya ndenge na ndenge
nakala baza koloba ke na église kimbangiste bato ya mayele bazali te. Mais lelo soki totali oyo batangi na niveau pe ya makasi makasi bazali eza kolongola biso soni. Mais bacondition bakamarade ya mabe baza kobebisa biso makambo kofingana kotiolama kobeba bato na nzela mabe yango toza kolobela. Po papa Kimbangu ayaki kaka mpo na biso bato mwindu te na bamindele na kati. Mokili mobimba Nzambe apesaki bakoko bakangamaki ezali mpe na bamindele mosusu bakangamaka. Me mundele soki bazwi ye likambo bazongisi ye na mboka na ye akende kosala boloko epa na bango moko. Yango biso tozala mayele mpo na nini ntango balobi na biso ya kotonga Yelusalemi mabota nyonso tokobengama mpo na kosalela Tata Nzambe awa na Yelusalemi ya sika. Nayebi te tolanda nanu maloba ya moke ya papa Mfuma Longo ekowumela nango te. Bato ya presse batia. Donc, Sengi était Tozala Naisengo, Sorotokomi le 3 octobre. Et la date anniversaire, Kasi, Sokototani Makamazala Kina Mokolowana, Margina Zalakina Mola Misato Kasina Sina Yibi. Ndenge Makamazalaki. Ndenge Tuvanagina Katina Bolokona, Mamana Mutianga Ninangai. Pambate. Papa Kolutunde akenda kiri boso avant papa. Ya kenda kini avant. Ndenge tozala kina katina boloko. Na busa na kate ndenge papa yaki kulungula bibon moko izala kina se na peka mama. Na busa na kate. Mondela lubiete munganga butango yebutanga mwana mwansi wana vraiment za kumana pasi. Tika na koya kopasula yango. Mais ndenge papa zane ndenge mususu malgré azalaki na kati na kashona ye soko ndenge nini akotela kina dusu nini soko na sina mabele to yibite akoti kwa mama ka boye pass atika ka boye alunguli esili tang munganga ye kufungula pote ba ye kusala operation aye ukuta na mama bwana mwilo uye wapi kasi ngayo eka tuwa bibibo wani talake na yoyo kuna na tirba aya kutala mputa izalite mengana lubaki na ko yako pasula yango mutula yango pasula yango asia lungule docteur wa lobi solo Nzambe o izali Nzambe ya solo ale yempe mpaba sali témoignage wana akena ki relégué makamo susu ko lobi yango tango yote akenda ki relégué na putu di bela pana nini alubi tata wa yazalika kanzambe ngenge nini ya yibira kiete na kuya kupasula yango lelo ale ya ye kulungule donc tozali na bibo bokolo mususu bakulungule yango lokula kusakana na kumi na tata na mwana pia ni mosanto amen. Ezali pasi moke nde toza na kati ya ndako ya Nzambe elingi oloba boye papa kisolokele bakangaki ye avant ye akendaki avant mama Mwilu papa Mfuma Banza papa Mfuma Longo bango nde batikalaki likambo oyo toyebi ke papa Kimbangu alobi avant train ekende namona mama na bana baye kozwa bango bakei ntango bakomaki na Banzangungu balalisaki bango na pula ye
na se batu kuna na likolo bati basoso salite nyonso na nzoto eye komona na mama moyo bibon na sia mapeka bena docteur ya mondele ekokota boloko na Belgique parce que témoignage oyo apesaki esalaki pasi na bandeko na ye bamindele mosusu biso tolingi makambo atika yango yozokumisa yango bakangi alakisi ke batémoignage mingi ezali na bamindele na bato mwindo mpe tokangamaki na likambo ya tata nzambe ya tata Simon Kimbangu lelo oyo bazali ke bakufa tozotonga memorial tozosala mpona makambo mingi ezali ke oyo bamonaki pasi mpona tata Kimbangu tomipose ye po ete tolonga likambo papa batikelaki biso ya kotonga Yelusalemi totali mpe bapapa baboti biso bapapa bazalaki koteya biso tozalaki na ndeko yaya bapapa balobi na ye lelo kobima te ata bakamaradi baye kasi kobima te ata balobi na yo ndenge nini kobima te alors bapapa ntango badeplace kaka bakamaradi baye kobimisa ye malgré ayokaki abima te me ye abimi boyebi likambo ekwelaka yaya na biso wana grenade ebetamaka sali epasi na makolo badokter balobi malamu tokata makolo ye alobi te malamu nakufa na ngaka parce que totosaki te toli to yango tolobi koteya na ezangaka te toli esilaka te soki esili okufi ntango ozali bomoi landa makambo aza koloba na yo ya mabe totika ya malamu tosala me tambola na bakamarade oyo ya malamu ya kososola koyeba biso nyonso tozali bana ya tata Simon Kimbangu tozali bana nkolo Yesu tozosala boye mpona kozala mapamboli mokolo wana tobengama ke bana ya Nzambe parfois nakoki kobosana apaki basengaki bino $20 mokonzi na bino asengaki $20 le 15 mai to verse mbongo wana apaki na bandundu bambuta bakendaki kuna mpona ntsinsani kosisa ndako na bango ya bandundu eza na ngombe kinsuka kuna na bandundu topesi bino mbote bosala mpe mosala ya malamu toyoka sango ya kitoko tokosepela mosusu tolona tobokola likambo wana tobosana te mopaya batalaka ye na elongi te batalaka ye na libumu soki tozokolona tozobokola likambo ezali likambo wana tomona yango na Bible dekole soki azali na papa elebe chapitre oyo napesaki bino mpona koclaircir mpona nini toza kobokola mpona nini toza kolona ezali kaka mpona lelo te olobi ya kala olobi mpe ya sika na kala makambo ezalaki pamba te makambo oyo tozomona lelo pasi eza ya kala koko Abraham akimelaki na Egypte Jacob mwana na Joseph crise ntango eyaki bakimelaki mpe na Egypte bongo biso bato fo bakimela awa RDC po tolona tobokola tolesa mokili biso na biso misala ekoya ebele bana
oyo atanga biso toboti bandeko nyonso bateyi esila te totika kofingana totika koloba mabe mpo na bana moto ateyaka ye kimi eye nango oyo bayekoli baklasse minene na oyo bayekoli te tozala sire ke misala eza na nzela biso tokotika te oyo nyonso bapa. Merci Tata Nzambe Molimo Santu lokopesa biso maloba onantina na likambo oyo bopesaki pona biso lelo. Tata Molimo Santu apesaki biso mokanda ya bakonzi ya yambo. 1 Roi chapitre 17 verset Tokiti pour te gagner ton verset 7 til à verset 16. 1 Roi chapitre 17 verset 7 à 16. Mais biso tanto kotanga na ndako to bandaka na verset 1 pour te pesa biso mayele. Na komona tata na mwana pe tata Molimo Santu. Elia akei epai ya mwasi oyo akufela mobali. Kasi sima ya mwa mikolo mai yango ekaukaki po mbula ezalaki konoka lisusu te na mboka. Bongo Yawe alobi na Elia boye, simba nzela kende na ville ya Sarepta na mabele ya Sidon mpe vanda kuna. Napesi mitindo na mwasi moko akufela mobali apesaka yo biloko ya kolia. Elia asimi nzela mpe akei na Sarepta. Tango akomi na esika bakotelaka na ville, amoni mwasi moko akufela mobali azali kolokota koni. Abengi ye mpe alobi na ye, mama soki olingi kende kozwela ngai mai na eloku na mela. Tango akei kokamatela ye yango, Elia abengi ye lisusu mpe alobi na ye, mama soki olingi yela ngai mpe mwa ndambo ya lipa. Mwasi yango azongisi, na kati seleka na nkombo ya Yawe ya bomoi Nzambe na yo, nazali na lipa te, natikali kaka na mwa ndambo ya farine na sani mpe na mwa ndambo ya mafuta na molangi. Na ye awa kolokota bakoni pona kende kolamba biloko oyo etikali pona ngai mpe mwana na ngai. Tango tokosilisa yango tokozela se liwa. Elia alobi na ye, banga te, kende pe sala ndenge olobi, kasi liboso salela ngai noki mwalipa mpe yela ngai yango. Sima sala mpona yo na mwana na yo. Pamba te Yawe Nzambe ya Israel alobi boye, farine ekosila te na sani, mafuta mpe ekosila te na molangi, ti mokolo Yawe akonokisa mbula. Mwasi yango akei mpe asali ndenge Elia alobaki na ye. Mikolo mingi mwasi wana na mwana na ye na mpe Elia bazalaki na biloko ya kolia. Farine ezalaki kosila te na sani, mpe mafuta ezalaki kosila te na molangi, ndenge Yawe alobaki na monoko ya Elia. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santu. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santu tolandi etangeli oyo chapitre tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba asila kopesa biso. Yango tolobaki te lisolo yango ebandi malamu o bandango na verset 1 mpoto kososola ngo malamu. Kuna pe okoyi kozonga mwa siba na chapitre 6 po tanga ngo pe malamu. Elia aswaki mikakatano na mokonzi Akab na kati na mboka na bango na Samaria. Nantina wana
mokonzi Akab azali kokumbisa banzambe bikeko na mwasi na Isabel ete bango nde baza na nzambe ya solo, Eliya aza na nzambe ya lokuta. Na ntina na ntembe wana nde nzambe alakisaki nani azali musali ya solo. Emonanaki te ezalaki Eliya. Alobelaki mokonzi ete lokola nazali kosambela nzambe na solo, na yebisi ete mbula ekonoka lisusu te awa na mukili na yo. Esalaki 3 ans et 6 mois mbula ezali kobeta lisusu na kati na mokili ya Samaria te. Nzambe alakisi Eliya esika ya kende kobombama, amelaka mwa mai kuna mpe bakorbo bakende kotikelaki biloko kolia. Na sima mwa mikolo lokola mbolo ezali kobeta susu te, mai oyo azali komela kuna na Kirit esilaki ekawokaki. Nzambe alobi longwa kende sikoyo na mboka ya Sarapeta na psi na pesi mitindu na mwasi oyo akufela mobali azali kuna akosunga yo mpo ete okokozala malamu. Eliya atombolaki makolo mpe akendeki na Sarapeta ndenge tolandi awa. Tozali koloba ya molete bakalamite to mikakatano to nzala oyo yaka mbala mingi na kati na mokili, ba fait de bourse, ba tremblement de terre biloko nyonso wana mbala mingi ezalaka etumu na nzambe, pamba te botosi ezalaka te. Botosi kotosa liloba na nzambe, kosambela bikeko kosala makambo ndenge na ndenge tosili kolanda awa na introduction ya tata mokonzi abule. Yango wana nde nzambe na nkanda na Yesu kasiliki ne apesaka etumbu. Yango na alakisaki yango nde totangi epai ya mokonzi Akab ndenge bazwaki etumbu makasi na kati na musala wana. Eliya tango akomi na mboka Sarapeta na entrée ya mboka, amoni mwasi wana zo lokota koni na ndenge inspiration nzamba pesaki ye, abengi mama wana abi akelo lukile mwanda mwa mai amela pona distance oyo asalaki. Mama alobi na ye ete solo naza kokende kozula yo mai oyo akomela. Tango mama atamboli, Eliya abengi lisusu pe ete zonga mama naza na nzala pe na lete, donc osala mwa lipa na mai wana oyenga na lia pona zoma makasi. Nde tango mama ye ko révéler secret ete mosali na nzambe solo lokola nzambe naza na bomoi. Ngai naza na eloko mususu na ndako kuna te, nazali kaka na mwa ndambo mafuta na mulangi na ndambo ya farine muke na sani. Yango na ye kolokota koni, soki nazwi koni tango na kozonga na kosala mwa eloko muke na pesa mwana ngai pe na lia to bongama to lala na mbeto to zela liwa, parce que makambo nyonso ya biso esili deja nzala batata ba mama. Eliya lobi kobanga te, kende kosala biloko na yo lobi yela liboso ngai na lia bongo oyo ekotikala kosala pona yo pe na mwana na yo. Esiko na tinkolobete tata to privilégier d'abord musala ya nzambe, to zala na pasi to zala na esengo, esengeli to privilégier musala liboso ya nzambe. Nzambe liboso biso tokoya sima. Soki toko privilégier musala na nzambe, maso etikali na biso ekofungwama. Tala mama ake kosala oyo Eli asengaki ye, aye kozonga apesi Eli ale azwi makasi bakei na ye na ndako. Tango bakomi na ndako wana, Eli asalaki 6 mois na ndako ya veuve wana mwasi akufela mobali. Bazali kolia kaka mafuta wana, bazali kolia kaka nani fufu oyo basalaki ndambu. Soki bale balambi bale lobi na ntongo ezongi lisusu, soki bale lobi na ntongo ezongi lisusu. Elingi koloba nini batata ba mama kotosa? Soki tozali na botosi oyo nyonso eza na biso mposa, oyo nyonso tozala nango na bozangi, nzambe akosalela biso. Oyo nyonso tozala nango na bozangi, soki botosi eleki liboso, nzambe afungola bizipeli nyonso mpo ete akitisela biso mapamboli, parce que botosi yango nde fongola oyo fongolaka bizipeli na ntina na kozwa mapamboli. Mais kasi soki tozala na botosi te, oyo nyonso tozala nango pasi. Kasi tobosa na telaka tata mokonzi abula lobi ete toloba ya kala toloba ya sika. Likambo oyo ya nzala oyo tozali kolobela eza likambo oyo esalamaki na ntango na bayuda. Nazali kopesa kaka quelques chapitres po tokotanga
tobosana kabibi pote yango nde ezali kopesa biso mayele po tokokende liboso. Bokotanga na 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Tokomona likambo ezali kuna mpona ntina na oyo Nzambe azali kolaka biso. Mais mpona ntina na nzala papa diange dalobaki na biso te esenge na biso tosala. Soki te mikolo koya tokolia bana na biso. Donc ezali elaka, ezali promesse soki likambo ezali koloba na ntango zeli likambo wana. Lévitique chapitre 26 verset 29. La lamentation Bileli chapitre 5 verset 9 à 10. Lamentation chapitre 5 verset 9 à 10. Ézéchiel chapitre 5 verset 10. Ézéchiel 5 verset 10. Deutéronome 28 verset 53 à 57. Dans chapitre 1 balobi tango kotu nzale koya tata akobosa na bana akobosa na mwasi oyo ya lingaka akobosa na ye akokota na ndako akolia soki nzale leki albandi kolia bana ezala mama ezala tata bongo na bongo bana bakolia baboti bakolia bana. Donc likamona ezali pasi katikati na biso. Kasi lelo tozali komona nini na ntango mokonzi abule mokonzi lingomba tata na biso molimo centre aza kopesa orientation biso tozali ko avancer par argument. Est-ce que papa zoye bateke biso tozali malade? Est-ce que papa zoye bateke mokongo sala ka biso passe? Est-ce que papa zoye bateke mabele ankam ezali makasi? Montre moto azali na argument azali ko avancer. Nzoka ne maloba wana ezali malamu te na mondimi croyant que mbangisi na kozongisa ngona etinda oyo tata mokonzi azali kotinda. Parce que etinda maloba wana yango nde ezali kobebisa musala. Yango nde ezali kobebisa musala. Mala wana elekaki basalaki biso remarque ete yo zali kosala musala bula zali kopesa biso. Ngande yango nde bomoi na biso. Vi na biso no so sorti na biso na tunnel en comparaison na bandeko oyo basalelaki Nzambe kala ezalaki bongo. Tolona tobokola ekosalisa biso ndenge mokonzi aza kolobela yango ndenge pe biso tokosalela yango mbangu. Mais kasi tozali komona tata azali koloba na biso ete bofongola monoko mpo te bokoka kolia. Mais biso tozali kofongola monoko malembe nzoka nde bazali kobongisa nde kolia mpo na yo. Mais yo zali kofongola monoko malembe siko tokolia ndenge nini. C'est tozo lembisa maboko tozo lembisa nzoto na misala nzoka de misala wana yango nde ekopesa biso bomoi. Esengeli na biso tata mama to yeba ke ntango nde balobaka na biso te Nzambe asepelaka mingi na kotosa. Bapesaka biso ntango nyonso na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 na 23 te Nzambe asepelaka na botosi. Soki tokotosa mokonzi akosepela na biso akofongola maninisa ya likolo pe akokitisa biso mapambi. Talantina na botosi totangi kuna na verset 14. Mwasi akofela mobali ayoki etinda ya Elise. Abi Nzambe alobi na ngai na yebisa yo ozwa mafuta wana na mwa farine o lamba ngai na lia. Tango yoki liloba wana ke wuti na tata Nzambe mama wana discutaki te akeneki pe asalaki tala bavandi na kati na ndako eyaka sima yango babi na biso te la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu kondima eyaka na oto zali koyoka ozali koyoka ni liloba na Nzambe dans Romains chapitre 10 verset 17. Romains 10 17 yango bazoloba na biso bongo liloba na Nzambe yango etatolami awa toli yango epesameli biso bana Israël tango bakotaki boumbu bakende kosomba biloko na Egypte bayebaki te ke kokende kosomba biloko wana yango nde kokotisa bango boumbu. Élisée ayokaki te lungwa awa Eli kende na Sarapeta kende kuna ozwa esika kolia soki asalaki résistance ne ye pe akufaki kuna na nzala. Donc yango na tozala bana botoshi oyo Nzambe azali koloba kolona kobokola esenga na biso tobipesa mpote likambo yango ezwa misisa mpote elaka ezali kati na biso tokoyama mabota tango tokoyama mabota tokobadopesa bango kaka mabondeli nzoka nde tobalobi na biso te mopaya batalaka na elongi te kasi batalaka na libumu
tata Molimo Centre na telebi wana pona ngonga na koba tata mwana pe liboso. Na comme on entame tata mwana tata Molimo Centre, tata Molimo Centre, papa Simon qui m'a ngani merci pour nos perceptions maloba. Tolobaka mercredi to seulement rappel makamomisa to ebo makakundi mana mutu. Ezali kobanga doute na masumu. Tolandi na chapitre oyo ba ndeko pa pasteur Kabemba alobi na biso mama wana azalaki na kobanga po eloko ezalaki na ye alobi tokolamba bongo tokolia ngai na mwana na ngai lelo lobi tokozolobeli wa. Mais première phrase ya Eli kobanga te, kobanga te. Kobangate, ne crains rien, c'est le verset le plus régulier dans la Bible. Bible Bobima Oyo, verset Oyo est le plus régulier, Bana et Bandelite, qui n'en a souk. Kobangate. Salela na nzambe, salela na noye, tinda ezali kopesa mela yo, kobangate. Pour réussir, il faut l'ongola liboso et l'oko kobanga. Kobanga te. Et puis deuxième chose, moi si wana tango a longoli kobanga. A longoli pe doute. Abitika na salela likambo yo na yoki a saleli yango pe. Et puis moi soana azalaki pe na kati na boyege bene lokola Eli ye moko azalaki na kati na boyege bene miracle wana esalabe kobanga te. Ezali ozali na malade, ezali na bozangi kaka oyo yo tikali na yango $20, $10 yango kaka soki yo pesi et puis il n'y a plus rien kobanga te pesa. Longola pe doute nzambe akokokisa yo maizali na yango posa nzambe asepelaka na bilombe ya ndenge wana azali na kobanga te azali pe na doute te azali pe na kati na boyenge bene nzambe alingaka na azalaka na posa na bato wana po ete asala miracle yango na ayebisi na Eli na sili koloba na pesi ordre na mwasi moko vevo azali na Serapta parce que nzambe ayebaki ke mwasi wana azali elombe nde biso bakimangisi biso tozali bilombe nzambe aponaki biso po ayebi yo ayebi ngai soki nalobi akosala lokola papa alobi naza na posa tracteur nazali na posa eloko boyo kobanga te oyo osali na yango pesa po ponama natindi yo epai ya bato nyonso te me natindi epai ya vevo wana azali na Serapta nzambe ayeba ye atia ye elembo yo mpe nzambe ayeba yo atia yo elembo longola kobanga longola doute mipesa po ete mokili ayeba kozwa kimia kosepela prophétie yango nde epresadaka liloba yango nde ezalaka liboso na mokuse liloba mosusu prophétie mosusu ya ntango ya biso ya suka nde yango oyo na Amos chapitre 8 verset 11 Amos chapitre 8 verset 11 eloba mete kuna na ntango na suka nzala ekozala me nzala wana mpe ya liloba na nzambe bato bakokakatana kokena bisika na bisika koluka esika liloba ezali ndenge tata mokonzi aboli alobi ntango bakoya mopaya bakotalaka ye na elongi te me na libobo
nzale kozala pase kozala bato bakouta bisika na bisika koluka esika liloba wana na Mosi chapitre 8 verset 11. Mais dans Zacharie chapitre 8 verset 21-22 surtout na 23 elobi ete bambota bapeuple bato ya minene bisika na bisika bakobana koya koluka bakosimba yo kimbangisi esika balobi moyuda papa Diangenda alobaki yango le 2 avril 1990 à Matadi Mayo alobi esika wana bare bakosimba bato 10 bazali koloba binoko bakowelela yo kimbangisi bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali epai na bino mosusu te. Oyo nde makambo ya sika oyo nde bilaka ya sika seke mokili mobimba ezali kobuka na koningana ezali koya epai na biso bifuto boyambi bato ifo boleisa bango ifo tosala misala mpo nzala ezali koya liloba ezali epai na biso bana na bayuda basalaki fondation oyo ya nkolo Yesu bamatisi mur sika boye biso nde likambo na tata molimo mosantu bazali koya awa na Yerusaleme ya sika soko ke epai na moyuda obani kolobela makambo Ezekiel ya nyonso wana ba Jeremi akusepela lobi bankoko na ngai me nazali na problème tala kimia ezangi ngai kuna woka bituma pasi ezali kati na bango ebe bakozwa kimia likambo na nzambe ezali epai wapi bokonzi na nzambe ezali awa Yerusaleme na sika nde sika bango bakoya koluka kimia liloba na nzambe ezali awa soki okei na epai na bamindele en Occident olobeli bango makambo ya nkolo Yesu bakoloba toyebi yango koleka yo Efese ezali awa Constantinople banani wana nyonso to ezali bakolakisa kutu na bamboka mais tozali na posa na mpasi tala kuna epai na bango na Europe na banani na Barusi etc kuna bazali pe na bituma makasi kowelana mais tokozwa kimia wapi balobi christianisme ya solo likambo na nzambe solo ezali en Afrique au Congo nde awa epai na biso nde mokili wana bato nyonso to bazali koya kobuka na koya epai na biso mpe baafricain bozali kolana baafricain babani kozwa prise de conscience balobi 140 ans ya conférence de Berlin yango oyo na 2025 na kuna na Berlin bakabolaki mokili Afrique sans biso baafricain sika bo 140 ans ekoki olongoli 0 etikali 14 pays ya bamindele bango nde basingaki l'acte de Berlin bamembelaki biso nzambe ya bango tala passe ekoteli biso na Afrique maintenant na mbula oyo baafricain nyonso to balamuki me bakolamuka bakoluka nzambe oyo amemeli kimia bonsomi wapi au Congo en Afrique en Kamba ndenge pasteur Kabemba alobi me botosi kaka etango bango bakoya na 1921 papa Kimbangu wana ezalaka prophétie kuna na kala ndenge ba Amos alobaki ndenge ba Zakari balobaki mais na 1921 papa Kimbangu abani mosala na ye bato basopani awa na nkamba Jérusalem ebele me bakolia nini kati na bango ezalaki chef de groupement ya Mandome aye souffrait de cécité azalaki aveugle tango papa Kimbangu asalisi amoni abi ya solo lobiko ezali awa akatisi azongi mbango epai na bango asali nti akongoli biloko ya kolia mpe azongi nango awa tango biloko esopani ya kolia awa bato bazali kolia papa Kimbangu alobi abi kasi aveugle oyo osalisaki ya Mandombe akei kuna epai na bango ye nde moto aye na biloko alobi makambo nyonso malamu ekobanda kuna na Brazzaville lelo ezali na kunzulu bazali kosala misala donc liloba banda na tata Kimbangu eye na papa Diangenda eye na papa Simon Kimbangu Kiangani bango misato tata molimo mosantu nzambe mieux vaut sala na problème na moto kasi na nzambe te kokweisa liloba na nzambe te kunzulu ekwe kokweya te misala wana ifo etoma masino te vous avez des problèmes pas avec moto
Mais avec Dieu, depuis 1921, et papa Diangé na yekaka. Et papa Simon qui m'a dit kaka na isika wana. Ezala na konzulu. Ezala na biso na kinkewa. Ezala na babisika nyoso tu bilanga. Et pesa meli biso ete to sale la yango. Pona kosilisa. Ezala ki mokonzi moka na biso. Mzala passe ezala ki. Ba chinois babanaki kaka na agriculture. Esprit de Hong Kong. Babanaki na agriculture. Dans le développement et comment on a en Chine. Mokonzi moka ke kuna na Chine. Aïe biso retroussons les manches, aïe biso esprit de Hong Kong, etc. Papa Diangé na bio mokonzi. Yozo ki na musika. Amebiye na lotendele. Tala misala ya bilanga nga nazali kosala wana lotendele. Kolona kobokola. Tango ya tali bilanga misala na lotendele bikoma. Ake kosala daipena. O biso to sali na kunzulu l'État kuna pe badwe ndakisa babi tola na ndakisa ya bakimbangiste na kunzulu awa pe na biso tola na ndakisa bakimbangiste misala o biso to sali na yango. Donc batata ba mama kobanga te oyo kaka yo tikalaki na yango pesa kozala na doute te ndenge tata mokonzi abula lobi misala nyonso kofungo parce que kolona koboko la agriculture oyo na programme nzambe asila kopesa noki tozo sala nini coopérative agricole banque de crédit agricole tango yango ezala coopérative de crédit agricole ezala banque de crédit agricole et ko transformer sika na biso nyonso biso tozali na yango awa na Congo central na Nkamba et qu'on ça la transformer de manière à ce que ba usine, ba industrie, développement nyo surtout et banaka na agriculture. Batata ba maman, oyo ezali ce qu'on appelle en français l'urgence. Soko bat bazali na pasi et sengelaka, bokota na salle d'urgence pour que moto wana bika, pour que moto mwindo, pour que biso nyonso tuto bika tokoka kolia pe komela ndenge tata mokonzi abole alobi et sengeli biso to sala urgence. Urgence c'est quoi? De kolona pe kobokola yango nde ezali point de départ tozwa yango lokola eloko ya pa mate et puis tozo sala mémorial na ibisaka bino potent ezali te na mokonzi abole atinaki nga na Allemagne kuna nakenaki na mang na Honken balakisaki ngai nkole moko awotaki na nani na Russie nga na lobi na bango epai na biso bankole vivant bazali ebele 150 000 martyrs balobi na nga balobi mais il faut bolakisa biso wana ezali richesse ya mokili mobimba donc bato wana baza na mposa baya koyeba histoire bamona bankole na temps oyo biso tozali misala na bango basali bilombe ya tango na suka na likambo na tata nzambe nkolo biso pe tata molio mosantu donc isengeli biso tosala misala wana mokili ezali koboka na mpona koya na Yerusalem na sika tolamuka batata ba mama tosala misala kobanga te longola doute bolingo mibeko pe misala na komo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata na biso wakirovanda o itikali ndenge tosolo la mardi rencontre wakambezana ngo ebele o bilaka ezali ko umela eza ko umela te mabongisi ya biso moko oyo bapesi biso ezali nzela oyo tokobikela ozali mwana nsuka kanisa mwana nsuka elingi oloba nini eza na bato balekaki liboso bamosusu balandi oyo ezalaka na suka nde atika na likambo ya suka ezali na maboko ya tata molimo santu tolobi mingi ya koloba ete bakamarade baza na malamu matei mpe esilaka te toli esilaka te toli esilaka soki okufi matei mpe esili owana asilisi na ye ndenge toza bomoi
tozana makambo mingi nzambe mutu na mutu abongiselaki ye bilaka ya nzambe ekosalama na kati oyo aza kosalela na solo tozana bana na bandako partout tozana bandeko me totambola ndenge nzambe alingaka tomoni mpe likambo ya mwana Tracy tosengi bolimisi soki asalaki mabe tolimisa mwana mpona nini ndenge toza koloba makambo mingi ezokotambola toya koperdre makambo mosusu nzambe abongisa makambo na mutu na mutu me mutu soki asali beba teya ye makambo esila ezali teke tolobaka mabe mpa na bato nyonso no yango moke tozalaki nango tolandaki mateyi toyembaki banzembo tozali kobima libanda kenda kosala mosala mosusu oyo totongelaka lingomba mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa tata nzambi munkhumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela munkhumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Mokili